ça mbote na 4 accords amani boye to ko bossa na musique na biso te asala mingi na mama si apesi ba mbote belé na yokaki album wana en tout cas Kofi a patrimoine ya kobatela je comprends Kofi a muta kobatela patrimoine na yoki album très bien featuring na mokonzi na nga Inezubi mama wa taifa Ejika TV Bagrif bayebi ke Inezubi amuta ba surprise asalaka eloko pona lwengete be pona ko plaire mutu te ou bien asalaka eloko parce que tel asalaki te Gali Gave aza artiste na linga mingi ayembaka très bien so talaki liber asoutenaki apostaki concert na ye et concert la bien Gali soki abeti tata Raphaël et concert la bien les élèves de aux charge yango botu na Inezubi déjà beta stade Kashala dans Bujimai mama wa taifa Ejika Kofi na mutema mabazo sangisa ba album na ye ya legende neti Kofi wana à part grand leader Inezubi mais azuma ba artiste musuma ba jeune talent akoti bango kuna est-ce que azala mutema mabe akoko salelo wa bon Kofi azala ouvert na petit na ye bamona la dette azala Kofi azala jaloux te alomaka déjà très bien que vie moko atikela ba petit tante mo alingaka bango si mona neti Kofi azala jaloux mutu te Kofi ayeba ko valoriser ba jeune nyonso so tali azala play na mutu nyonso mama wa taifa Ejika Inezubi na a fondation yeba ke esi ba invité 3 fois 2019 à cause ya ba COVID-19 akendate 2020-2021 vous comprenez pour na ndenge tozaki na ba COVID-19 akendate awa ba yeko bengisa en tant que parrain de avec parrainer batu oyo surtout moi artiste oyo ba ye festival na sika yes ko ba donc si ba pour la première fois yem ta parrainer ba bon ya lokola doyen kuna oh bah je vais faire le mama wa taifa Ejika TV. Salut fidèles abonnés de JK TV, nous sommes bienvenus à l'émission Nabiso, rendez-vous dans la griffe présenté par moi-même Rachel Mandé. Je salue tous les abonnés de JK TV, nous sommes anciens et nouveaux. Merci pour la fidélité Nabino et merci pour la s'abonner, pour liker, pour partager. Émission Nabiso à chaque fois et à chaque moment. Et merci aussi sur la continuation pour féliciter Rachel Mandé, pour partager l'émission à Rachel Mandé. Et nous sommes vraiment contents et comment on a dit que liker l'émission et beaucoup partager, beaucoup bien, beaucoup soutenir de près ou de loin. Là, je vois Aris attendre depuis quelque part et pourquoi pas. Si des cas pas au soldat pour tout commentaire na ezanga kate na danger bébé matala vous a tellement ébélé et voilà aujourd'hui na émission na biso rendez-vous na bagriffe na za molobe lunjuri et je crois que ça fait vraiment un bon temps to yambi était na JK TV News molobe lunjuri aza de retour voilà faut vous demander ce que vous avez na moko ko invité na à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue molobe lunjuri. Ouais bonjour Rachel Mandé. Mbote na ba griffe de tigre de partout wana na kopesa na mbote na nga na mokonzi ya mboka mon leader mon boss Inezubi tigre international le ballon d'or de la musique africaine quand on a bien akaye mituke belé mapango belé bavage belé ba contre belé moi si kitoko mwana kitoko ba visé belé sans oublier big mandat via le cerveau moteur nzamba ba contrat vivre au sein de la musique africaine HB nzamba ba clip bureau mobimba ya Afro Congo Bambote Rabino. Ok bien voilà mon bonjour bonne santé bonne micro ça fait vraiment un temps voilà comment on a été oh nazana santé ça très bien santé ça très bien nazana exactement la salle qui m'a déplacement quand on compte Afro Congo maintenant je suis de retour ça qui déplacement na compte Afro Congo na compte Afro Congo bala molobeli penza atongo voilà mon bonjour to ko tamala moko na makambo na biso ba côté na biso zo bijeka to lobila boni tikre boni ba news to ko mona penza mikolo ba côté kitima
oui, Tigre avait artiste moko ya munene. Ala ba invitation na ba festival ya munene. Yangana akei eza ba concert ndenge ezalaka ba production ya ye moko leader ne. Oui, différence ezali ya invitation ya festival na concert na kobeta concert wana nde bamemaka équipe wana eza invitation juste ba invité eza concert ouais festival ezala ndeni festival ezala te ke faut mema groupe non ezalaka mwata moko bapesaka oleki opreste ba festival bazala top professionnel bakopesa temps oleki ntan wana obeti olongwe otikeli bato okomprendre moyen siko omema groupe babanda kotala son tutu wana no eza te bafestival ya minene ezala bongo siko badate mosusu ezoya oyo toza na baconcert ebele na poto oyo tokoannonce basale kaka awa na 2024 bokomona yango omonaki ta totiaki la Madeleine la Belgique omoni ke groupe mobimba bakendaki ozomona ta tokoannonce mosusu neti na bafrance wana okomona ke groupe ya Afro Congo ekokende ya Belgique wana ezalaki na 2023 si je ne trompe pas molobeli te kasi napesi exemple kasi tozoloba awa na 2024 na 2024 badate ve sotole baconcert oyo bamemaka bato wana nde tant tokotia basale omonake Madeleine nga napesi exemple bato kotiaki sale Madeleine ni omonaki groupe ekei ni baconcert bamemaka bato yango wana la festival bamemaka bato te bazoinvite juste leader eza ndenge moko te na producteur oyo akoproduire ndenge ezalaki Madeleine ntango bazoproduire leader azosenga na groupe na ye producteur atie mbongo bavisa baebimi mpo na bato bakende eza ndenge moko te na festival imazubi aza artiste ya moke te aza na eloko moko azomanke te mpo amema molobeli ya ntongo na poto azomanke eloko moko te sokondo eza bozalaki na déplacement na Afro Congo ntango déplacement esili bango bakei epuis ozoi te nga nakendaki nga moko me na compte ya Afro Congo na compte Afro Congo bamemi yo kaka nde nazongeli mosala ya Afro Congo nakenda kosala ya Afro Congo nazongeli lisusu ya Afro Congo awa na kisusu misi ya Afro Congo de bozala na bino kinya komema groupe na poto biso tomona yango grave ka na Congo biso nde tokomisa yango problème alors eza nango problème moko ya grave te inozubi akozanga eloko moko te mpona komema groupe na poto déjà amemaki awa ba 30 personnes bakendaki parce que toti omona papa na biso wazeko oyo kolobaki otamemaka bato eza na bafestival to baconcert eza kaka grand frère na biso fali pupa ye mpe aza kaka artiste ye moto apesaka bato bavisa ye okopesa moto visa na ndenge atanke naye nayebi contexte oyo vie na biso wazeko alobeli makambo wana me oyo nga nayebi fali aza na capacité moko ya kopesa moto visa te ye moto abanda komema fali nano ye bamema ye putu amemaka déjà 130 nalobi 130 personnes na poto ya wapi kasi molobeli njuri somoso tomona puto na information comme olobi na po tatina muzina maka puto na information eza mutu na ye sule ekauka ye mutu amema bato eza ye te parce que azala ba relation na gouvernement soki azalaka nani na bato oyo bazalaka na maison Schengen yango wana azosala bloke eza fali te ye nyoko yebisa biso ke papa na biso azekwa mutu oyo wana ye contexte wazeko déjà amema bamisie na poto nga nalobi wazeko abeta déjà Olympia amema bamisie na poto eza bato ebele komema bamisie na poto baya ya fali te jina amema ba 50 personnes weza combien de fois babi muzenite abeta wana bazenite ebele abeta wana abanda beta na bamusicien te ye amema tie basaisa na poto te ye amema basaisa na poto amema baesobe na poto boyebi yango te bino boye koyebaka oyo moto aosala na luvunu ya pamba ye moto aomema na yo te
Yo kopesa bato visa ndenge. Pona nini est-ce que biso tato kendaki Belgique yo mtapesa biso visa? Vena biso azeko na yebite contexte nini alobeli makambo wana. Na yebite soki okomi na niveau wana penza ke basengele visa pas fallu. Ah, je suis désolé wana na yebite vena biso azeko akoma tina niveau wana ndenge nini. Na yebite. Mais nga na yebi visa. Ah. Molodoy. Hier que ne repose à mon visa. Voilà, fidèle la monnaie de Jucative News et mon injury. On va dire surtout bien ba chroniquer zine besoin encourager. Mais c'est besoin encourager. On peut ça. Bien encourager yango. Moni mutu ta wazo sila. Apoma akoluka moi ba actualité moko na makasi. Wana momo na mutu akomi sila. Ako créer moi eloko moko boye ya yete. Il y a peut-être sous les kauka après si la visa ye akamata ngo comme azamu tolaye akamata ngo ala milati yango pona nini kwa na actualité mais actualité ngo pe zobo yayi yo mona te azote de Portugal pe donc et si to mun pe fali ba bengi si ye pa robeta lelo oh ma weli sona ebite mais inozubi na a fondation yoba ke ici ba invité 3 fois 2019 à cause ya ba COVID-19 akendate 2020-2021 vous comprenez on a ndenge tuzaki na ba COVID-19 akendate awa ba yeko bengisa en tant que parrain avec parrainer batu oyo surtout moi artiste oyo ba yo festival na sika yes ko ba donc si ba pour la première fois yo mta parrainer ba bon il y a le cola doyen kuna oh bah il y a le cola do ba donner c'est le cola doyen il y a un mona que azalaki na place VIP place non ce artiste ba zo profiter ba zo ya wana ba zo ko pesa mbot mais yo mona gite le artiste au presté et au pesa mbot avant que ne presté ba pesa la médaille bapesi na chaînette ya diamant ya à fondation la nationale de la fondation et puis na fondateur ya fondation muto bakenda kobondela vena nga changa pe oyo artiste na biso ya Congo aweli la mingi akenda ko lever na nga changa pe sko mutu wana sko kambo yo muta invité sko inozubi en tant que parrain invité spécial la fondation. Parce qu'il y a apparemment combien de personnes dans vos autres la même artiste union sur base bota yem ta parler bango yem ta yaki ne tu comprends ça moi coup de artiste union sur mien bazaki bon il nous bazaki artiste amke est-ce que on a artiste ya mine le bon il nous bio mon artiste ayamke artiste amke ni yo comme on appelle ba bengi ces place quoi et puis la place ya zala qui place VIP wa yo mona imezu mikate kama petit bele wa chawa makele ya na kongwa ngai numéro 2 ngai numéro 2 yo mona ba déjà ata solo ya pamba ba yoka déjà na ba bisika wala eza ba artiste neti gezi mawot la pour la préférée akabobe na kai petit inozubi ngana ebiso yo woni teka alanda ka bapa ya inozubi alanda ka bapa ya inozubi avant inozubi c'est moteur ils aussi stabiliser épée plus ezaka ba ozo beta mabera bani ya osalami ayoko binisa pe épée avant binisa album après inozubi abimisi épée calcul avant album n'est pas ça abimisi épée avant album inozubi kama abimi na koti na Vodacom abimi star ye pa bandi alukia kota na akoti na Vodacom malgré arata yala eza petit ayeko bima ya mawa donc si otalibe komona ke akenda alanda ka papa inozubi a petit inozubi c'est de même la taille petit inozubi génération mobimba ba Samarino ba Guest Fabulous ba Pisson ba nani Kanera DJ nani RD Kanera
bango tu wana do baza ba petit ya inozubi baza ba petit ya inozubi talakisa bango nzela mutabo yango te ba de ba petit ya inozubi na ndenge ndulu ngalo be na ndenge age te obile bokendaka na makambo ya age non ngalo bila age inozubi ya mwana muke mais na makambo ndule baza ba petit ya inozubi talakisa bango nzela bebo sana geloko wana comprendre yango na génération oyo inozubi aza mutu ya kotia ye na liste ya Guinness de record comprendre ata mo monima moko boye ongela ye en tant que 5e génération ye mutu atombeli yango tibosana biloko wana bamawelisa basali bata na bango mais faut comprendre que tant oyo c'est inozubi batika koforcer mais muto zo forcer ça te aba azo forcer yo moni te azo forcer mais yo moni te azo forcer azo beta te ce que ça ba obeta wana ba production ya kubisenga senga ngana yebiso muto amoni penza ki asili mais azo luka azo na qualité pona nini akomi ko luka mo ba concert moko ya nenga nani muziki ninga loba ya cha chao voilà si vous l'avez nous allons continuer comme ça mon injury EP calcul parce que le dit que batu ba copier mon EP calcul les autres wana libanga yana mo ba petit bazimbe bilanda trop olo kama nana ne bilanda lande bobi inozubi c'est perfect tanga lobaka biloko ana bato kompona ate bilanda ebonyo so na yalanda ke pa kino kufa ngala zetu mutabimisa ke pe wa mutaye bimisa pe biso to bimisa pe na biso CP ezokota partout 4 millions déjà 4 millions de vues sur YouTube et mettre partout c'était bavandeli seti muntu oyo azali souple te ayo bavandela seti oh bon on comprend il fallait lui mettre la souple on a dit souple va sauter mais on a dit souple te avant de lycée et continuer alors avant d'aller peu comme ça et puis orang tu les orang mais biso ba chantier là au chantier que texte y a chantier botongi déjà combien de millions botongi déjà 1,5 million déjà au centre de le texte mélodie ayembeli mutu au centre de mutu aoloba tala ndenge motema ezosepela lelo yo moto ya lolango eboyi na motema bolingo nzeke epodizaka esengo na mitema boye soki mobali azwi oyo alingaka bapasi bagalere ozala toujours pene nanga lelo nga nazwi batika oyo osepela jean leader akompe na barumba yo mona barumba blage malgré naza na nga na voi te mais ntango osante mpenza ke nazoyemba wana donc maloba ezobima melodi ezobima okopa melodi ezobima donc nzembo Jésus, bilan de ma journée, zéro affection, zéro mot doux, zéro je t'aime, il mène à zéro. Oh bon. Barumba ya bongo. Fuzala ya inozubi ya. Boso tali mo barumba ebele babeta ka omona wa mutako banda na ye kaka. Bibi tinze besi. Mengo na biso melodi pe mo bato tseza to mona wembe ongi to ko bana ya bibi tinze besi le barumba neti nozubi azo beta be neti baba to podel ba ni ba gita na gita do abimisi ayemisi bi fate ba nozubi o comparer na yanga to ko comprer bango na room. Je me suis compris. Comment on a une étude limité?
Inonzi ba limité te. So tali et puis sozi générique ya CT. Au moins que différence ameneza mutaji amapiano. A continue ndembolo. On comprend. Amapiano et continue donc aji amapiano ndembolo a sangi si place moko na style afro Congo et pesimo eloko moko boye. Ba biloko wana elana mutako beta ngona Congo ati. So na mini sangi sa trois trois styles musicaux amapiano et continue ndembolo afro Congo donc et puis bon la recette bien. Ce qu'on a mis sur un mauvais jury. La minute il nous suffit de reclasser place mini la musique n'a pas congolais. Tu es premier. Tu es premier, il y a placé. Tu es premier la musique n'a pas. C'est que on est le mutamema urbain na Congo c'est inozubi. Yo yo placé wa. Pour ba tu wana balanda biso. Inozubi mutamema urbain na Congo. Ba tu wana balanda biso. Yo ni ngeke chayo. Il faut ça la différence. Tant on retourne à classement, on retourne à notre là, on a vu son confité. Conflit, on a une idée, on légende. On a la kissa là. Mais il nous oublie quand on a tué il nous oublie la kissa, bah ouais, bah des fabulous, bah personne nous là. De la conflit, bah là ça, bah il nous oublie. On a tout à fait, bah on a la kissa, bah il nous bandé. Il fallait qu'on la solution de la dernière. Biso to fongoli nzela ya 5e génération. Fali azaki pas kofi 4e génération, abime pas kofi ye a fongola nzela mon côté. Biso to fongoli 5e génération mais ye a fongola nzela te azaki pas kofi. Kofi mutamema na poto basomele li pas kofi. Voilà mais injury. Mais na c'est vérité. À la kisa nzela mon côté. À la kisa nzela mon côté. Biso ndo to laxi nzela na ya 5e génération. Il est premier. Il est premier la 5e génération pour y a Fongolia. Alors premier. Il la minute au premier. Alors premier. Nous tu n'as pas mais va bongo. Et ça me bon tu n'as pas et c'est l'homme tu n'as pas classement. Batala kaba exploit ya mutu. Batala kaba exploit ya mutu. Il est premier artiste congolais ya kokutana na basara mene. Il y a des États-Unis, on a que Star a déplacé vers le PC. Ah, il y a un communauté qui a fondation. Bastar ya milene. On dit que tu donnes la cabine foot à un bon sala baba featuring. Mais maintenant pour ça la peine même na yetu PC. Et puis il y a un PC niki drapeau ya RDC a matana na podium ya fondation. En tant que parent ya festival na fondation. Il y a un drapeau après si Niki a matango na podium. Non, non, jury. Nous, monsieur de la vie au classé artiste na vie c'est notre première. Et bon, on fallu au classé place mille. Famille au classé parce que famille au classé ceux qui sont tandi déjà ba vient la vie sur la profit ba JB après il y a la ba famille. Surtout après non ça c'est fallu après faire. Au niveau de Babon, c'est ça, non? Est-ce que Bango va musique urbaine? Faut la musique urbaine, faut ceux qui ont la musique urbaine, à forcer d'aller pas monique, il nous dit avance très bien la musique urbaine. Faut la musique donc Barimba, Bandolo. Bisonde te yena musique urbaine. Te valisi en peu ezuri, aussi place na Congo. Mais ba fali ba komi kolanda, ba komi kokota kota. Bakonier moko rumba urbain na ba façon wana à niveau na biso voilà mon injury est-ce que au video Kabengen il y a Joka Kabengen live parce que toi grand journaliste tu vas mettre biso nyonso to yebi ke Joka Kabengen bandaka kolobela papa la biso Gilles Mpiana après aye kolongwa aye kokoma kolobela papini artiste na biso mini fali auto lobake fali la seule musicien autour à la seule ordre et ça va falloir parce que la Belgique on a déjà comme on artiste la musique ils ont dit et à la base ordre on nous a dit putain tous les acteurs solo vient na biso jo Kabengele a vient na ngana linga mingi na ebie très bien
nayebi boulot na ye nayebi te alobeli yango par rapport ya nini heure moko nayebi te soki motu mpe akoni ekomaka mpe bongo nayebi te mais oyo nga nayebi mo wana sold out elakisi guichet fermé c'est simple elakisi ka guichet fermé bajibeta babeta babersi wana guichet fermé est-ce que fali moto azalaka na ntango wana mpo ayebisa ye yango banani wera ta bazobeta baguichet fermé na bazénite parce que alobaki ya batango wana ebanda kotonda te balobi guichet fermé selon vie na biso dioko kabenge elakisini ou bien mpe bapesi visa yango wana ekomisi ebongo ta balobi guichet fermé jiba abeti bersi guichet fermé osi abeti bersi guichet fermé elakisi nini si le place eza te bongo ye moko fali ntango abeti bersi abetaki guichet fermé ezalaki na baespace so otali image omonake baplace ezalaki vide ribe ezalaki guichet fermé na ntango oyo ya bajibe babeswane ezalaki ba 17 000 place na ntango oyo nde ekokoma soki 20 000 place mais so otali fali abetaki 15 000 masali ya 20 000 place abetaki 15 000 est-ce que vous avez joué bakosaki bino awa iwe arena ezalaki ga sold out guichet fermé est-ce que etondaki so otali na site ya nini ya vente ya billet omonaki bazobimisa 34 000 ezalaki 40 000 ta ozomona ere moko tolongwa nanu na bamensonge tomeke mpe koéveille génération oyo tozobunga fo tondeka kolakisa bajeune oyo bazobima tolakisa bango réalité ya terrain fali moto amema sold out wana na Congo te ye te bajibe basala image bi toti osala yango na madeleine toti osala yango na kotana ezelo ya sika te voilà fidèle abonné et merci là-bas oyo nyonso bazolanda émission na biso merci là-bas oyo partagez vous massivement liker et wana komona lobi et Inda joyeux anniversaire d'avance et à ma chérie Sandrine Mayamba joyeux anniversaire d'avance et pourquoi pas John Linongi joyeux anniversaire d'avance et Molobe Njuri to kozonga kaka na bakote na biso et ya jeune leader et ocho loba ke epeka ki e ko beta makasi parce que artiste na biso innocent après ba tournon na ye et là on a rebondissé à la Congo pour la sécurité ba griffe na ye en tant que des autres grands artistes quoi parce que tout comme on a des artistes tout ba ko sala ba conseil pour la ba fata ba tout ça Dali Raphaël a annoncé mission déjà et Raphaël parce que artiste na biso innocent bi aza ko bondissé la biso nini à la Congo après avoir ba tournon na ye ba griffe la yebi bango bien ba yebi nga pe bien nga pe la yebi mokonzi na nga très bien ba griffe ba yebi ke inozi ya muta ba surprise asalaka eloko pona lwenge te be pona ko plaire mutu te ou bien asalaka eloko parce que quel asalaki te Gali Ganve aza artiste na linga mingi ayembaka très bien so talaki liber asoutenaki apostaki concert na ye et concert la bien Gali soki abeti Tata Raphaël et concert la bien les élèves de aux charge yango botu na Inozubi déjà beta stade Kachala dans Bujimai pour à craquer sold out bien silaki vous avez pas les élèves ko ya sikate pour na makambo ya Inozubi déjà beta ki stade to chaki sous stade ya Goma malgré to beta ki yango te parce que mon injury eux je comprends les gars koma wana bayebi ke Inozubi amuta ba surprise bazala kimia 2023 batunaki kaka bongo ane kono sila boye pa te beta bango aqua splash na batu ya aqua splash bakamo niveau diete kama oba to sala makambo na loenge te Inozubi aza artiste ayebaka ndenge nini akotia ba programme na ye asala keloko na tanga bakinois bakongole bazala kimia bakosepela
bakosepela bakoza surprise wana toza nde martyr ou quoi nalobi bon martyr neni martyr ezolongo te eza place bapesaka bamusicien martyr ekokopese na musicien nga sikoyo nazolance défi producteur oyo amoni ke aza na mbongo po biso tolingi biloko ya okomona moto alobi ngai miziki elefanga nalefa miziki te mais ye wana moto azokende kofuta bakanyote na ye po abeta martyr sans producteur ozomona sans producteur vérifie bien bato oyo balobaka ke biso tolesaka miziki te miziki nde elesaka biso bokomona ke kaka basponsor nde baza mais kanyote ya martyr ya kobeta concert ye moto ayaki efutanga olesi miziki te olesi te olesi te kasi loba sikoyo monozubi nga nazolance défi producteur oyo amoni ke akotya mbongo na ye angers mpona martyr aya ekozala première fois bato bamona vraiment inondation na martyr ya moke makasi ya moke eza limuli tokomona oyebi bagriffe te yo oyebi bagriffe de tigre te baza ebele makasi bagriffe de tigre martyr eza eloko te tokotondisa yango epuis libere akomata na moi libere akomata podium mpenza éclairage eza nano sanke molili ekotana voilà vous injuri tokoka avancer kaka toujours na baactualité na biso tokokaki komona biso nyonso papa na biso Koffi Olomide légende ya mboka abimisaki album na ye tokomona mpe titre ya bango mibale na G Leader na grand mopao légende oyo nazopesa mbote na 4 accord ramani doye tokobosani na miziki na biso te asala mingi na mamasi apesi bambote ebele nayokaki album wana en tout cas Koffi a patrimoine ya kobatela je comprends Koffi a moto akobatela patrimoine nayoki album très bien featuring na ye na mokonzi na ngai Inezubi taxi nazoyoka yango déjà ebeta makasi epuis ezokende très bien na YouTube mama na chant mama na nzembu ya très bien nayokaki nzembu mosusu embouteillage nayoka mwa banzembu parce que tokomona bato ebele balobaka ke Koffi aza motema mabe mais tokomona déjà aza kovaloriser bagene akopesa Koffi aza na motema mabe azosangisa baalbum na ye ya légende neti Koffi wana à part grand leader Inezubi mais azwi mwa baartiste mosusu mwa bajeune talent akoti bango kuna est ce que azala motema mabe akokosala eloko ya bongo Koffi azala ouvert na bapetit na ye bamonaka neti azala Koffi azala jaloux te alobaka déjà très bien ke vie moko atikela bapetit tante mo alingaka bango so naomona neti Koffi azala jaloux mutu te Koffi ayeba kovalorize bajeune nyonso so tali azala play na mutu nyonso asoutenable neti na vie totika nde ingratitude mutu asombela yo lipapa pour la première fois faut o reconnaître ye mutu amema yo poto pour la première fois faut ko reconnaître ye eya teke soki lelo yo komina mbongo ya kokende poto ye moko obanda konéglige mutu wana te Koffi a mutu akonéglige te Koffi a grand soki bamboka mosusu bazovalorize Koffi est ce que biso wana kongo fo todiminue ye fo toyebaka album wana eya très bien Koffi ayembi très bien nayoki yango en tout cas Koffi asilaka te eloko mosusu wana oyebi so moni baartiste ebele bazotya monoko makasi awa tozela bango apres ata 30 ans de carrière tokotala soki bayoya lokola Koffi ndenge aza na age ya Koffi azosala kaka succès azobima libanda bazobengise na
na ba concert ya ba festival ya minene oko di mota azalaka na top azaka na top azaka na actualité et puis so tali eloko remarqué yango okomona ke ba orchestre ebele bakoma koyemba pena bana basi depuis kaka ofele nibe abimisa mama si azoyemba très bien na balbum ebele tamba yosala badio wana ofele nibe mama si epesaka bien baartiste ebele na baorchestre ebele bakobimisa mpe bana basi bayemba pena bana basi c'est grâce à Kofi c'est grâce à Kofi on dit les gens modèles bato bazona soki moto ya bongo eske kokobana critiquer. Voilà, fidèle abonné, nous sommes déjà presque à la soupe à l'émission. Merci d'avoir oignon ce balanda qui dit merci. Najika de la presse pour la conférence. Opportunité encore à toujours dans le pays. Merci d'avoir oignon ce balanda. Voilà, mon jury presque à la soupe à l'émission. Au mois de la fin et numéro ça va griffe nous sommes montés mes amours. Voilà, la poste agent leader après ça va et bati pour un concert et mon nene avana qui cherche à mois de la fin na open aba. Dédicace na ba oignon ce balanda ka balanda. Najika TV. Wa ngana ko chaka ba griffe on a l'ingaka mingi, vous me manquez beaucoup. Mikolo belé, to zalaki, to kutanaki te. Maintenant, mon lobeli nabino est de retour pour frapper tous ceux qui vont attaquer Inozubi. Je vais les attaquer sans relâche. Je suis là, je suis maintenant de retour. Na pesika mbote na zongisika ba mbote kana ba griffe lisusu mokonzi na ngape ndinga zoki les États-Unis ba mbote na ye pe mama na biso mama Ribo na ndako ba mbote na tali bongo na ndako na ngape mwasi na nga Marie Kalanga ba mbote na yo mwana na nga Jovic aki maboko bank eti na ngai vie na nga bienvenue vers le grand déclarant na yoko ya njili sans oublier vie na nga Jojo. Voilà, merci beaucoup la Fabrice Mandé derrière la caméra et pourquoi pas DG Minos elle toujours on à chaque fois à chaque mois pour partager l'émission sans oublier Venanga Léon va forme d'ailleurs pour la Sabatu joyeux anniversaire na yo Venanga donc mutale que na makamba forme azati voilà merci beaucoup avec moko kaka yeso ga tekele la mayeba ke okozalaka yo moko pièce wana okozalaka yo moko. Voilà, j'ai anniversaire à la bourse de Biso Léon, tout ça pour ça Biso pour l'aide, c'est Biso la pièce sur la Molobelindura lobby et merci beaucoup na Harry Satom depuis quelque part et pourquoi pas et John Linongi et merci aussi d'abord Oignon sur bazo liker, bazo partager ba émission à chaque fois à chaque moment sur les amazonités. Tokutana bino balasima. Bye bye, à la prochaine.